kokende ba poto mema bangulu banini tout ça et pesa ki fait makambo et biso to bande ko liate le roi de la forêt mta a sollicité ngai par rapport à ce yobi ka époque wana ngam tunazaki na batone betelo mona bina e ko changer ba données et c'est le ali boma aga trouble ya yo changer ba données tu vas là ta animateur na animation te bi scam tando le moment rolata. Merci le roi mom to lo binga rolata on peut suivre zaki pe au def à l'époque. Quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Aïe. Demeurez votre référence et notre devoir. Nous sommes Congo Révolution News.info et votre émission c'est Mpoutuléo par rapport à la raison de chercher toujours l'actualité là où elle se trouve. Mesdames, messieurs, nous sommes donné le devoir de contacter vos artistes musiciens qui font l'actualité, mais également ceux qui jusque-là hésitent encore de faire l'actualité. Mais aujourd'hui, sur ce plateau de Mpoutuléo, nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, rien que pour vous, l'artiste. Aujourd'hui, il a plusieurs casquettes. Il était animateur au sein du groupe La Vignora Esthétique de Kimbukusu d'Akumuda. Et après un moment, il avait quitté La Vignora pour rejoindre le quartier latin de Grand Mopao. Ici sur ce plateau, mesdames, messieurs, avec vous, pour votre plaisir, je reçois pour vous DVD Mokonzi. Bonindeko. Kimi a popol mo pasula. Na benga onde to no benga on. Nenge zala toujours. Ouais. Boni. Ça va très bien. Et ça le biso plaisir. Oui. Te contacter, tu viens de loin, on le signale. Outi musika yozara awate. Biso dans Paris. Nde ozabwe na plateau dans Paris. Mais outi Suisse. Outi Suisse, oui. D'accord. Comment ça se passe d'abord Kuna, ça va? Oui, ça va très bien, très très bien. Bien. Très bien, la famille, boulot, tout va bien. D'accord, il était important pour nous, na plateau na biso, pour tout solo la payo quand même, na ndenge na biso, parce que il y a deux amis au Bayambayo déjà, au les ba émission msou tu t'es expliqué. Il y a on ngé na Mpoutuléo tout solo la paix, o ezoya na mikolo ezoya na lelo. Ce qui est lelo, non les tout solo la yo bien. Qu'on rappelle les gens. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Parce que moi, j'ai vécu cette époque. Il y a les gens qui ont vécu cette époque. Quand on a un simba bâton, il y a drapeau. Si. Tant que vous avez un tindika yango. Mais je me dirais que avec accord na l'équipe Mobimba, tout rappeler battu. Parce que quand j'ai dit DVD Mokonzi, mais ce qui est vrai, et on a battu mususu autant msumba liboso, ba mona yo. Non, on a tout rappelé, tout en a wapi. Tout en a premier album, Affrontement. Ok. Sokoto Babin, tout en a. Sens-toi à l'aise. Oui. Fais ça comme tu le faisais. Oui. Toi, gérer micro, tout ça, on salon dans salon. Nzambi getotila toto yangalale na kieze. DVD Mokonzi Sokoto Babin Sokoto Bina Sokoto Babin yo maman nkole collier DVD Mokonzi. Mais moi en fait cette génération là de La Vignora tant yo apporté moi couleur mon La Vignora ezala quitté. Moi couleur moi il y a mélancolisme moi mawa animation chantée moi charme mais après identité, pourquoi ne pas rester là pendant longtemps en fait na identité na Yohana na La Vignora. Déjà dis-moi un peu, est-ce que c'était facile pour toi au s'imposer na Katia et à La Vignora Esthétique?
Soit dans le kutate ezaki facilité parce D'accord. qu'à cette époque-là oyebi jeune frère na biso CPP CPP, ouais. était otika mouvement alors baisse allait makasi na animation et il fallait vraiment remplacer moro valable et à cette époque-là ngai na utaki na Royaume Musica orchestre ka quartier et tant na la vignora le président d'Akumu dalai na poto D'accord. et donc ba recrutanga en absence na ye vu que musala na ngai côté là nga to sala test au moins 15 à 20 animateurs. Et na 20 animateurs wana nazaki le selo baretenaki na jeune frère nanga plata ngwangi azapi pas héritier et ndeto travail qui naie Tant au Koti la Vignora. Oui. Parce que les gens, beaucoup de gens ne le savent pas. Je veux rappeler l'histoire. oui La Vignora, c'est pas que d'Akumuda. Il y a eu des périodes où la Vignora et Beta Wenge musique à maison, mais à 4x4 tout terrain. si Il y a eu une période comme ça où la Vignora est colonisée. Mais avec cette identité, tant où il y a un orchestre, le quoi, la Vignora, il y a un talé, il y a un succès, ça là. Bien qu'il y ait beaucoup sur Yemoko, mais tant où tu te disais quoi, qu'est-ce que je dois faire un orchestre pour Natikala Awa? bah en fait na lega obligé à payer ça au naebi ce qui est bien na kutana gi pena ba VO pe ba encadrer nga très bien le roi ba ya Richard Ikobonga. OK. Et puis tant yemo nyuma na ye akangi na parler na ye azo expliquer nga ka makambu ndeto ba formation moni ningo za boy faut même boy faut sala makambu boy et c'est là que na que baksa susu donc pour na lo ba vrai na uta chana talent nga et vient encadrer nga kaka yango pesa o pesa tolongi wana obimiseli biso lo mususu oyina biso na crime mususu wana na quartier latin sikoyo ngana yeba sikoyo mais bosala mabe wani neti yo ko sala ya mabe oh yo ye na image mo wana batu tout ba ndio tala c'est qui lui abina makamusu bonene ye na makamunenge la vignore elingaka aspect garçon mora bien azoboaka bien et tout directement Toyoka ton moni vidéo yo na mon fleuri. C'était quoi en fait? Qu'est-ce que tu déplorais dans l'avenir déjà pour Kolongwayanengwana? Certainement tu avais quelque chose où yo en a déploré. Sur le plan il y a comportement, il y a orchestre, il y a comportement, il y a leader na yo. Qu'est-ce que tu on a déjà qu'on déplorer? Et là on y a déjà comme ma bepo Olongwa l'avenir trop jeune parce que tu étais encore au comment qui espoir. Ouais. Mais OK. Bon en fait na rolo ba bon oui que na ba jeune tout ya Congo na Afrique wana na ba orchestre surtout ya kin biso tout riva ko beta net na ba quartier latin ba wenge ba nini donc quartier latin ezala déjà rêve na ngai. OK. Quartier latin ezala déjà rêve na nga na ndolo ba toujours na robeta pa kofi et na vanda déjà ko travailler quartier latin avant. D'accord. Alors ya go sala ke pour na leka pe na wenge mon maison mère vite fait. Autant que ça la qui que na longwe maison mère tu yo kende siko concert moro ya grand hôtel ya quartier latin et c'est là qu'il y a eu ça là que les grands mon pao à nga déjà pour to solara déjà avant et puis voilà cop et banda ande moi wana après vraiment ga ningi zala do petit folie kana parler zo number benga vient na yo et puis voilà na yo benga les grands mon pao donc on a bengi vie quadra et au ça la kende na intégré quartier latin. Quoi intégrer quartier latin, c'était nengo lobiango quartier latin, c'était quelque chose que tu rêvais déjà au lingaka au côté quartier latin. Mais na modèle il y a côté là ils a aussi est-ce que vous avez un problème na venayo Newman parce que le document a commencé à ne makamususu a comme un chrétien mais on parle d'histoire parce que c'est important de rappeler quand même à toute histoire. Est-ce que tu avais déjà de problèmes avec ton vieux? Non en fait photos à clair nazali na problème na viété mais biso na ninga mabete tozaki ko futamate. D'accord. Oui donc bando sala musala ya fele. OK. To sala ra boulot boke moi bandundu boy bika moi matadi bozimo babadi banta babani bozongi mboka. Via expliquer binoga que petit beau comprendre que j'ai artiste faut bunda alors que na quartier latin tu dis que les grands m'ont pas autant la orchestre moi futa na Congo. Mais exigence beaucoup marango toi c'était à peine que tu venais d'arriver. Oui, c'était à peine. Comme une exigence que ba futa déjà avec quel apport tu avais apporté déjà quoi? Si j'avais apporté déjà beaucoup de choses l'album à affrontement et ça la guivier ils ont ça guivier en actualité.
et même qui est tout via comme au kende ba poto mais bangulu banini tout ça et même et pesa qui fait makambo et biso to bande ko liate parce que toujours contrat moi il fallait to ya mikili ya poto via chana ba tumsu ba kenda na place ba musicien des choses comme ça et biso et comment le roi tout ça musala kaka et toujours se retrouver voilà et puis on a déjà moi parler na comme au foot là moi bana pe ba comme roya moko talaka fallait qu'on assume ma responsabilité. Ouais. C'était dans sens où on a et puis dans quartier la tende yebiga mo pa o ndingi via la na mamba balar bani avant tout comme on a quartier latin qu'est-ce qui n'a pas marché na Wenge musique à maison mère parce que quand tu es arrivé aussi na Wenge musique à maison mère je m'en souviens on avait vraiment besoin de toi parce que c'était un peu pour essayer de effacer l'image de Bill Clinton vraiment ouais oui qui n'a pas moyen parce que les fans de Wenge musique à maison mère se disaient que c'est bon on a vu image à Bill Clinton. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a marché là en fait, Wenge marcha parce que ngai les rois de la forêt m'a sollicité ngai par rapport à ces yobika époque wana ngam tunazaki na batouane. Te bande ko ba excuser ngomoni biso na ba congolais. C'est vrai. Les rois de la forêt. Oui, mais phénomène ada vient na biso. Omoni biso. Oui, pourquoi pas? Aza mutu ya ye moko to bureau mutu mo amona ki nazoloba te nazoloba weza Léon Poutou donc il faut to loba makam ndenge ezali omoni bande ko bolimbisanga peut-être na obi maman prétentieux ou bien orgueilleux non eza histoire mais après c'est la réalité na kosa na kombo artiste amné le roi Ranson Poni ngazaki na Luanda na Dakumuda toke Angola toke ba tourner na biso Angola via Katanaki photo à la claire via Katani comme chabiso na banda kwa masa na ba danseuse ba ke pa pire vie moko papicho animateur ke pa nani e nga oui nazwa ki voilà copine nga moko avant de comment on yo na ndenge yo ando beta musique on a yo beta que musicien mu débrouiller na ndenge kini na ndenge yo mo pena oui même Luanda na fali copine wana wa ya pour na falo musique ngo dia na tongo ya Luanda mais na banda déjà ko se débrouiller yo no zende beaucoup mais Luanda ba sa non même depuis na kin soit na lobinet ba déplacement ba transport ba ni tout ba concert tout au beta au moins et si pe bozong banda bona no zong andeni ma solo garat ngakuna gi na zaina dévoiler no lo mo bo binga na gindeni na zo transport na romi na super lemba pourquoi na koma na nini wana na boro ya lemba nini bo skizenga kombo ki na sarakawa ouais donc ça dit pona koma wana kaka na psika chauffeur ndeni na koti na bia na futaka moi 4 places wana olena zo express et ça nga cher donc on est de recréer moi bourgeoisie moi nini na ka toujours un express mais il y a tactique okay. Donc pona romisa la kaka oui système DG alors tant to komi na Luanda to ngi na Angola et ngazaki na nga chez copine na nga wana ipsinga bi mais ça batmo ba bengi ba bike oui ratindi bat bazoyo bazana cabine na bani rabi c'est vrai apprendre répétition moi ezalaki to non répéter par maman Monique ngana kenda ité pas dona maman sociale et comme un peu moi rolemba ça to sara boulot via zana été omoni et babe yo irepte ngabité moi empêchement lobinde ton na ki rep na mona ka bat botala ngaka na ndingi mo boy likam nini ngo boy nde petite sœur moi danseuse Magali aibsanga yo nde nini batmo bayaki awa ya wera bazoluka yo betana mama social donanda otimbiso makambo nde na soli na mère c'est là que nde na yo zo numéro ya vient na Joan Dombele OK nde na bengi bango nde to fandaki boy Joan Dombele Machuda Mandangi na ba tête mususu alors ba bengi les rois de la forêt awera tozana petit petit yeyo bani tout ça là oui rappel c'est bon ba solo li après bo passer ngai petit ça va ngabi oui ça va vieux ça va OK passer nga Chuda men na passer Machuda Mandangi na yogi kaka ndenge Chuda men alobi habité vieux petit aspect leki moi zonga na banzela carte fois zora en pepo donc ça dit na zo avion quoi et mercredi parce que zaki moi ba vendredi bilo mo ndenge la semaine prochaine il y a mercredi nde na zo ki avion na yeko kende Kinshasa na intégré quartier latin et jour on appelle na zo pardon maison mère merci et jour on peut na zo qui vol mo na ba mission viva la musica c'est là que na kota carte Wenge musique maison mère oui à la samba jour El Bosso affronta la samba comment t'avais vu dégâts déjà van affronter la samba vient nga mérite long on a pessé bambote tant on a comme kin tellement on a comme na pourquoi le lendemain avec nandaku to solo la soli pena maman à cette époque là on fanda pas maman biso et vient sonabi petit ndeni roya rep na bi prise ba cri pena orchestre pour nga maîtriser wengete OK et ça moi kilo pour nanga on a trouvé plus quartier latin
ngaza ki plus latino banini Qui se après passe bon qui- na qui- benga bengi héritier wata na be moto na tembe na chiri mo grata na sela ki na bande ko ki travailler pas héritier wata D'accord. goga swazo ko tsama ba plan des ala kaka et les rois tuningoza après na bive na après te na ya semaine prochaine mardi na banda mercredi na mata podium do animateur via salisa test oyo mona rage na ba voler via bandanga na voler no ya mbunda na limbunda kaka na Okay. kina mbunda kitaka accompagnement ya pam Moi, on a biloko ya nani? On a Na biloko na ngati. on a to biloko ya maison mère na. Nanga na Maison nuna. mère ezala non fou bala non na biloko. te via banda siko nanga na kinga OK. na kinda na mame kanke boya pitiki chone muzambario ale shamburu mungane ya dividi mokonzi ya wana ngana vina ngadwa ya limbonda public ezongisi ya na longwe wana na kimba mona test accompagnement ali rythmique yolanda yango moni so tali test Bercia Salaka via à se référer na ngai. Ah bon? Donc je suis le premier animateur na wenge musique à sala test na mbunda na batterie et puis na accompagnement. Mais il y a pas batala soki au kota Kasi batala ba capacité te ya ki batala ki kilo wana babi mono mutasimbi animation na minute obila ki est-ce kokoka. Bon. Voilà, c'est ça Mais qui maintenant au quotidien maison mère. Individu tous à la vraie, non tous à la vraie. Télélobe na lo babo solo. Charge na wenge musique à maison mère. Bazuyo yo mona nutala na grandeur à Bill Clinton. Ndoto na bino nyonso Bill Clinton siko yo babi yo ya kolamusa biso. Charge wana. Ndoto na biso Bill Clinton ande. Bah oui, batala kwa ya ba bino ya ba voix wana. C'était Bill. Bill. Bon, na kota na Po ba Bill bazalaki na ba Bill bango ezalaki ba vena biso ba Juna. Siko Bill c'est la génération là, vous tous là c'était Bill. Parce que pour mon ayo no comme il faut au comme en place Bill à komaka. Bon, Est-ce que tu te disais que non coca? Eza polémique eza pour na boya te Bill a grand animateur. Aza kulu to toyoka mais aza pene call na ngate. Ah ouais? Na ninga mabete. Mais na ninga exercice, c'est ça pendant exercice il y a animation où il y a Bill et compliqué nga. Non. Convaincant nga to est compliqué nga. Oh compliqué. Rien. Oh yekola ngope obike à partir à cri oh ya Bill et vandi ça mon na ngai. Ah rien. Exact. Tu travailles plus qui? Pepe Calé, plus Empire Bakuba, Juna Mombafu. Mais baza ba vieux, bakulu to bande ko yo kamisa na bango. Mais te ke na boire lo wa ye pour ça là. DVD. Na Empire Bakuba. Aujourd'hui tu travaillais plus Juna Mombafu. Avec Juna tu travaillais quoi déjà? Il y a na crini ni Juna oyo parce que bon tant le but Juna tout le monde sait que olingi kaka tendo le babil parce que de la génération na yo au traverser Bill to ke na Juna c'était un peu difficile entre nous tout le na lobby te ke na linga ki était fandi pena bo traverser Bill ok Juna te ko traverser te mais ba idole nanga ko yoka plus nga zaki trop Empire Bakuba eza mutu azara na yo nga génération wenge nga bien sûr mutu no mutazara na guna Juna ezaki na nini il y avait quoi vilu vile baleke nganji singamene vilu vile balegyo nganji singamene udianka uyumvuka unzala mima nganje izingamene vilu vile baleke nganji singamene vilu vile baleke mbanji singamene vilu vile baleke mbanji singamene udianga uyukuta ukalandwenga mbanza isingamene vilu vile baleke mbanji singamene ka wana mtu no travailler onde et ndo sala yo ke tango ye maison mère obi bon na robeta ça servait à quoi de travailler Juna pour en fait de bosser les cris de Juna pour servir par exemple Newman en fait l'avenir esthétique. Déjà quand j'ai dit Juna je parle d'Empire Bakuba parce que c'était avec Pepe Calé aussi. Oui ouais oui. Donc moi je vois plus du côté animation la voix de Pepe Calé oui. Si mais tu chantais pas Pepe Calé, oui moi je suis un bon chanteur à la base. À l'époque tu chantais pas. Si j'ai chanté mais en coulisses. Non mais oui nga le bara maramo bat mais ceux qui n'ont pas travaillé peut-être Empire to Pepe Calé par rapport il y a ba nuance, d'accord. Il y a ba charme, il y a ba mélodie, bilo mo ndingona. Ça c'est sur la Pepe Calé, je retiens, on va revenir sur lui. OK. Na ningo okoma royemba, mais quand je reste sur Juna Mombafu, c'est par rapport à DVD d'avant auto sur voilà. Il y a Atalako. Qu'est-ce que
le savoir-faire de Juna te servait pour, par exemple, orchestre Nabino, il y a l'avenir esthétique. Déjà, agressivité, vocation, charme, bilo mwandingwa. Il serva trop parce que Juna Momba Fouazaki na moi bilo moko il fallait ga yo kon ba album lo ba cocktail wana nando fan de la ngo pena donc toute la journée na yo warara na yo ndeni na go sala et c'est là que et salanga pe dans cocktail plus on nga na imba dans cocktail tu retiens quoi dans cocktail un très bel album hein, d'Empire Bakuba album ana et sala biso beaucoup de bien et puis na ndenge ke nara na bébé kala kufa atika biso na yango et ça qui vraiment album moko très riche en musique. Ouais, tu as retenu quoi? Malo sosi obala nanute nabala natika metre do nananie soki okobala bala na yo. Malo sosi obala sodeko nabala natika metre pai nananie oza kolia oza komela oza kolie. Un peu chanter, soyons bien. Si. En fait, moi, je contredis pas que dans l'animation, il y a aussi de l'animation chantée. Voilà. Je vous donne l'exemple de Robert Ekokota qui chantait en animant. Il y a CLE aussi. Et Yopé dans le Bayo. Mais oui, c'est le Scram. Ok. C'est le Sousté. Tu n'es pas d'accord avec moi que c'est le D'ailleurs, moi je dirais même. Je suis d'accord, mais c'est Léo. Il chante. Moi, je voyais plus qu'il chantait qu'il animait. C'est Léo. Moi, je parle de c'est Léo. C'est Léo Akala. C'est Léo. C'est Léo Azad. Oh, gratté. T'es nabi Akala. Mais il y a Léo Abungisa moi, il est et là, c'est Léo. Il y a animation dans il y a animation. Mais ma couleur est allée. Aujourd'hui, il y a des enfants qui portent les couleurs de Céléo aujourd'hui. Hein. Oui. Sans rien dire, Céléo. Si, bien sûr. Ouais. Mais si vous avez perdu la couleur, à côté de ce qu'on a embrouillé, oui, bien sûr. Tout qui na terrain, on a été tout. Oui, parce que pour moi, dans le lobby, il y a deux animateurs qui chantent et qui ont la facilité, qui animent et qui ont la facilité de chanter. Je cite Céléo, Toutou Kalouji, Atala Zaiko, oui, Robert Ekokota, il y avait qui encore, il y a qui encore, bon, on a Bossani, excusez-moi, mais ils ont un animateur, la facilité. Moi, pour moi, Céléo, c'est, tu peux même pas quoi, tu peux pas, Céléo, c'est, dans sa génération, c'est le meilleur. Maintenant, on a obino boyo yekola. Parce que pour bino, beaucoup nous, on voit l'image de Céléo de Bill Clinton. Parce que nous a DVD photo le la vérité en face. Je pense que tout le monde si vous avez eu à forger, il y a aussi là-bas fort. Pour Bobima, parce que vous voyez que devant, il y avait deux personnes, tellement bien le roi de Tour Eiffel. Oui. Qu'il fallait, il fallait courir. Photo Kotanakati. Et dans l'animation, je ne sais pas aujourd'hui si on peut contester la voix de Céléo. En fait, tout ça c'est comprendre. Ngazolo bateke bangote. Nazolo bana sens que ngai idole na omoni makamsu ça ba vient na biso mutu balinga tozala. Même si Italie à une époque il y a brigade na kérosène. Kofi azwaki ba on a image ya Bill na Céléo. Ouais. Et biso na la vinyo ngata on azala ki na plata ngwangi ya no beta mo ba akene net mo scram ngana okene oui là génération na to ko boya ngote mais idole na yo mutu ezaka te le roi n'importe quoi na makambo na ngana ndimaka donc biso tu toka Bill quoi non c'est net bino tout en tout cas il y aura des maison mère penza to ki net maison mère ba salarié fort penati ba luko ba zwa c'était pourquoi en fait c'était pour remplacer Bill Clinton mais voilà on revient là. Et puis savoir faire na yo aussi au Ezaki na Simawa. Voilà. Parce que Ezaki yo monté Bozaki belé. Oui. Mais ceux qui va pona qui yo, c'est parce qu'ils ont vu par rapport à il y a savoir faire à Bill. Comment Bill a team de Kaka, lui il peut facilement remplacer. Bien sûr facilement. Voilà. Mais ce qui est vrai entre nous, to bombanate. Et Bill et moi on va na parler pour travailler en opé. Mais bien sûr, pourquoi pas? Mais si vous avez comprendre que travailler Bill Clinton, est-ce que vous avez travaillé pour votre idole? Ah, d'accord. Ah, merci. Donc, si vous savez que ça va. Et là, on a besoin de que vous collez un idole. Voilà. Et là.
ok, Obi idole no zaki Juna. Bon, le fait de voir que tu as traversé la génération wana, ok na Juna, et ça peut bien côté mon robot une esprit à recherche. Mais côté moi, ils ont un peu moi ignorance en fait. Tes ignorance. Moi, esprit robot ya kaka. Ngai te nazaki trop empire. Wana na lobango depuis kala. Depuis j'étais jeune. Na okola na musique à Pepe Calé. Et voilà, ils ont en côté na ninga oboya. Nazana. Ocho boka moko ya Juna. Deuxième année. Bablo ose belé papa. Toko traîner na bisoka na vampire. Nga una on ngana traîner nga to traverser maison mère pour difficulté au traverser na maison mère charge au coca wana te. Ti okinda quartier la tenga lingi to beta lisolongo vite fait. Parce que maison mère tamso yaka yo mona ngolo ko eza masano. Et yo no mona kande ba sele ba no sala on a ba building don on a mona ngalo ko eza batumo be ba omeka. Maintenant yo mo coach yo senti que mais eza masano te eza ki na se préparer kindete. OK. Oui, eza ki brisque. Et puis na maîtriser makambo soute. Neti makambo neti ni. Neti banko maison mère. Banko pena ko ezale yo tena okese na mna lemba. Kuna siku ye kuna okesa mokili. Mokili ndenge. Ya mokili ko? Okesa mokili. C'est-à-dire que so ye kuna fo neti so sumi ko wana charge ya kubinisa ya Congo, c'est-à-dire que ya kubinisa pe Afrique. On a binisa. On a beta bandule na wengeti. Na boaka ba kribo courir katana taba 3 fois. Ya makambo na yaki makambo. On boire à la maison, on boire bakia nani. Na maison mère plus. Bah izaki plus ka olongo la image à Bill Clinton. OK. On peut voir mais ton image, to image mke. Net ya krini. Non, n'importe quoi. Il y a choix na yo ngana opona ponelote. Il y a choix no moka crime ya Bill ko yelo. Pour tout le cadet qui est Kokoriko beta kuna mama tongo etanye. Oyo babeda kakayuba kende. Miromi nuangarire mtaramada bete. Manda magete wo warmim ne werlo. Comment tu t'appelles grand? Dono, grand, je vais chanter Dono. Yakami. Na yo mondo obwa kiao. Na bato ba otalwa. Ba moni yo Juna to ba moni yo Bill. Mena Juna na Bill wana. Na ndenge obwa ki Juna, na ndenge obwa ki Bill. Na bité bat ba otala ndi ba juger. Arsène Moussaï, omoni ye Juna to Bill. Ya phénomène wa mbote. Dasingolo kena luke tuniguni. Ni maleya leye. Mama nime idolo kele. Wambombo. Weranzone wambombo. Ah no. Jean-Marc Abunda, j'espère que ça t'a fait plaisir. 520 gigas. Je salue mon ami Gaylor Kang à l'international. De retour déjà dans Makambo. Junior Kabananga au Kocha, gaucher puissant. Et félicitations à Jires Kembo. Félicitations pour la mère. Bébé, donc Jires Kembo. Félicitations. Pati Kembo, Tipa Pumba. David Mokondi. Oui. Au traverser maison mère. Toké latino. Obi latino, tant au Komara latino. Batutu babi bapecho vraiment na toyebité. Toyebe nda bimi kuna ausuki la ka awa obi ki déception elle est totale bien que au Kitaki y a ba fan bien que Kitaki et pas ya Dakumuda au traverser maison mère OK latino mais les gens voyaient plus que au décevoir la Vignora pour na latino et pourtant à cette époque Kofi il avait Dakumuda avait des très bonnes relations na Kofi Olomide. Comment ça s'est passé maintenant avec Kofi Olomide en fait? Bon. Quoi intégrer quartier latin? Est-ce que on va faire comme ça? Oui. Est-ce que Coco ta quartier latin, na Coco ta y a maison mère. Facilité zalaki wapi? Coco ta y a facile zalaki wapi? Coco facile zalaki wenge maison mère. D'accord. Parce que nazalaki sollicité par Olivier et puis ça il a makambu na avion na ye na bandi pe moni uzamo neto ba moi enfant chéri. Je pense que yango pe mte sala nga pe mutu makasi na ko mimona nga. Pour moi na wenge ba benga na nga te. Na tsholo bango okima charge yo mo. Nenge batu msusu to fandaki na se ye ba bengi nga to telemi nga tsikala batikala sala nga blogo wana te.
bato banani yango na waki de mukusa zolo ba o DVD bazaki na se o benga bango moko mais yo yeko kesa bato na maison ma biso de biki bato sala ba test bazala ko to ando za ko te wana ba brigade bango tout basala nene ngwana mais ngata on a ki wana vraiment franchement na ki gâté na ki moi enfant chéri muke pour déjà vana ya ba changa na ba journal oui rason attend DVD mokonzi à bras ouverts na l'avenir 2000 ouais en 2020 na de la forêt chebo Obi maman enfant chéri na maison mère tika jamais osala ngana ni to le kana biso to ki quartier la terre yo zong sans kaka dans le sens que peut-être na habité na bi peut-être yango mte salagi ke epesa ngama mutu et des fois na ndo ya ba répétition te na mais de mukusa mona yo kuna aloba te po ani ba ko lo ba fa lo ba pe makambo eza isalama ngara fanda na sena bangota ngara oti luanda na ina makambo na fa na sendeni mais non tant na se wana mona banani kasi pour yo soko milongo ida na se c'est que bato mo bazaka na se oyo mona ngapoza yo zaka derrière hotel bonde ba sala na se wana nga peut-être na bosser na coulisse po nga ta na yaki wana na mona bango te donc nga na yaki ba komisi ko bimisa ngai na yaki kuna tante na calculer na yaki na se peut-être que avant ya peut-être à se trompaki nga ta na ye na kuta na nga makambo fa na se wana de quartier latin Koffi Olomide oui DVD akei kuna quartier latin et comment qui siège et animation P. Oyaki na moment mo ya passe oyaki na moment boy comment qui ke Viera Mbazo yemba mais générique P il faut beta vie pe kuta ko ma kiso atala ko yango na loba siko yango na loba oye na tango oyo ke Viazo yemba mais il faut P animation salema Kofi même se donner na kati animation comme yokuti nani kuti Jesak Chipo Nyamuragera na kuti ordinateur Leron Fumobiyulu Nambasu au tali classement Nyamuragera déjà Jesak Chipo on a eu que d'abord somme depuis culture PIV on a ba somme pour tout betanit ba 2000 matetena lemba bono ba yunani affrontement Tuende là où on a solo. Aux yeux déjà non ndenge wana. Au tala siko. Pour un classement ndenge zala qui na latino. C'est ici avec quelqu'un qui pouvait te bouger déjà à l'époque. À l'époque. Il y avait déjà Jesak Chipo Italis parce que il y a eu de réalisation, il y a eu Makambe Belé. Puisque yo montant au côté bon, ah fona bimela côté ni pour mon dans un côté bimela ka. So il place mon tali bon. Ah ali sala zalia gilenga nsebe. Bon bateau yo na bimela bango koto on se verra mbopé a memio sous le roi moi enfant chéri mon boy ka yo na yo usai no kutu lote ka yo na yo usai bene loko na nukutute mais ekomi ka yo na yo vraiment parce que yo moko o mi lobela bon je sors par où ici ben déjà j'ai ça naninga mabete tant j'ai ça ka boki borezanga combo a convaincre vraiment Viramboté. Par rapport à l'animation, on est dans Mambo, Virambo Ebsanga. Petit, j'ai ça, boy, une mais man, habité quoi. Donc, ce que vous savez, là, générique, moi, boy, pena, ou les cap, ni ni donc, déjà, esprit, on a vu à Tchenga, on est à Namutu. Donc, l'accent, on a qui est, Teresa, on a vide, Yoka, so, Salimusa, no bien, Makambo, épée, Samilao. Ok. Voilà, c'est là qu'il n'a que comprendre, engagé. Après, na sala, il est fort, on a sala qui. L'animation dans Quartier Latin, oui. Par rapport, il y a Esprit Quartier Latin, il y a La Vignora, parce que La Vignora, c'était plus qu'on bougeait, plus wingé, hein. La Vignora, c'est wingé. Ouais. Mais il y a Quartier Latin, tant où il est, tu te disais quoi, on a changé couleur, on a gardé couleur, on a payé sa pression, tu te disais quoi? Tu n'as pas ça qui pression, na précision, na performance. En fait, nanga qui en fait, c'est dans Rosa Claire, na vraiment na identité de la Vignora na quartier là. Oui, je vois. Ouais. Mon voyez powa ni umva lelo da kumuda. Mokonzi abashege na betaka bango kalamboka mobimba. Abracadabra abracadabra abracadabra. Elo kwa mokonzi. Abracadabra abracadabra abracadabra. En fait, naiki na moi qui la Vignora na quartier latin. Ok. Tu faisais toujours tout le temps référence na
parce pour, que ouais. ye moko le quadra petit na lingo boaka ndongo boaka wana sérieux zaka moi muke. Donc c'était une façon le belenga salelanga boulot ndengo salaka na affrontement. D'accord. Voilà. Tu es venu abracadabra. Donne-nous un peu de couleur en fait. Parce que abracadabra période wana pe bon toujours kaka basango bato ba croire nango pe bando croire nango que yo yara la bakisi yo yara na makambe belé soko yeboye micro no basimba te makambe belé kozaki nini ko yana bakisi na quartier donc obanga déjà moi monto à quartier là ta non même pas ngai na kisita pour to ando croire na musano kisi ndezala na ngai ngai na kisita na radia na kisi ya kananga déjà otambola non tout le temps izana nga na nzoto ilala nanga ilamuka nanga yango ndo yena awa lelo bo tambola na maki na comprendre te mon pasula lintoro baga makambango muta mona maki place nyonso na ebiti na numéro ba maki oyo bomelanga ko numéro ba maki oyo non teza boulot kaka eza na ka boulot koyeba musala kaka nde sala bien te mais okoko compter na musala parce que tant ouye quartier la terre va voir c'est-à-dire que ouye na makamu nyonso si na complet boulot belé réalité ya musala avant tozonga na ba crio boka na latino réalité ya musala nengo za koyoka ngona libanda ya quartier latin tango kota kina kati on a continué à Kati, c'était un peu difficile parce que Bitumbe Zalara toujours. Oebika quand on la pouvoir, Moutnamtera na makamnaye. Mais Ngape Nazalaki faible était nagi toujours fort. Même Nazé ba concert moto beta na Rwanda na Kigali. OK. Donc toujours qu'il na boma boy. Masa na ordinateur a bosani Bible na makambo na hôtel. Bible na makambo. On a bosani mbongo moko papa mbongo ani. Donc tozonga to komi da pembe na Goma tozonga po tozoma kamnai. Abengi na hôtel. Bomoni lo hôtel lo mona nate. Kasi place na la lise ya mona te. To komaka na boma boys na Goma. Yo sepeli muto abosani Bible na ye obibo na zui pour oya yo parce que ayagi na makamo moko boy netsa kwesa ngai so azagi na kwa na sa boulot na ye peut-être ngaza ne bien c'est là qui na liagi makamo tant komi na Goma wana via ko petit na animateur bogar petit vraiment non on a yo pour côté déjà vient na maman na yo on a déjà vu déjà aux oreilles de loin. Pour ça là il est côté na quartier tout ça là na le côté na ba début no wana mais vous allez dire na quartier ya moral kasi ba travail bien fait kat vebi ki amono boga mo sokoto babe na isalara bien voilà ezaka musala au côté quartier latin ba pesio album oui que batoza ba chance ya ozo ba album na quartier latin oui pesa ba fula CNN non on a bamboshi les passes na ba somo na alligator na ngoni ba alligator ba brigadier Sarbati ba zo ba album na ba quartier latin oyi pesa makambo yo siko oye zo kande via beta que le monde a lito ipo et puis so moi excès d'assurance avec ceux qui ndé je sais ka bois qui on est à bois qui bien té na sepelité pesa nga biloko asika oyoka déjà atanta CNN ninga vanzela bakendaka uyoga baifrakata uyoga besarba ba monde arabe yutango yesiko oponi nzela ni na beta bango to nasala ka ona ebusala pour makamteza la bato na beta bango makamteza la nasaka ona ebusala te na gine esprit na beta bango te na gine esprit na sala musala na convaincre mokili parce que ça faisait aussi un moment que bato basala net babusa na ngai faut bossa na te après affrontement na zoyi vraiment tamulai na gine album te na gine voix te na marché alors kana wana nyoso wana pe na zagi parce que faut le souligner na maison mère il y a pas d'album où ils en voix na yo non il y a pas d'album mais il y a quand même des répétitions des cris ba blog on a pesa pezali on a sala na pesa maison mère pour sa maison mère ndé ni maison mère entreprise que c'est ça entreprise oui mais naza tala kutonga ba ça générique ba pour notre vena nani ntango zaga tala bon ils ont un concert moto betaka na Changu na terrain municipal na boka na brigade OK na Golbert ils ont un concert sur na Fikine to boka ngai brigade c'est Léo qui paiement ya Sarbati na c'est Léo siko c'est wana ku sarba ku to afanda trop na ban qui paiement ya Sarbati ko na c'est Léo déjà yo kiangu yo tinoka la vigno pe mandeni pe ba musala ya te c'est wana ku brigade afanda trop na ban
Mais oui, comment on a pas un bon temps. Bakana ika wenge ba 12. Ne musanga mo lo barabi joueur na banc de touche azara victime. Il y a sentiment il y a entraîneur ngela c'était gars mabi. Te aza mabete na bi on a na sens wana ki na pema po mona pema fo muto beta ka yo pozo ozomona. Mais à cette époque là moi na ayiko zonde makambo après. Mais à l'époque wana yo bika wenge pe zale no ba hotel ka uti quartier latin ba nini. Otalina. Ba otalina. Mais après ndago zo makambo mais série to aki wana to ndo beta na biso normal. Beti to beti. Beti na gama ya so kande mkwal buso bwa kaniti na serious scrap. Plus 10. N'aura bien. N'aura bien, mais Mayas, non, on sentait non moto non. Pourtant, on a yaka, na bête le monde, on a bien, on a changé ba données. Eh, c'est le agali bon aga trouble. Ah, ya yo changé ba données. Oh, ngana ndo ligne mingi ndeko na mungala. Aya ibarati. Ya mon aga uti bo petso na ina makampo, bat na ba revisa shinga. Ah, kutu Mayas. Ba quoi qui ala gipo par rapport à yo lo ba rozo changer ba données. Alors nga dans le bas, on a changé de données par rapport au départ à Bill Clinton. Ok. Ça n'a rien à voir naïe. Yes quoi côté là en guerre, comme on fout là-bas, kene baluga ba étouffé nga. Non mais déjà. Mais c'est un frère que j'aime beaucoup. Déjà venir dire qu'il changé de données na bateau, batika déjà bazali dans la ligne mon robot. C'était quoi l'intention en fait? L'intention c'est par rapport au départ à Bill. On a changé de données par rapport à l'absence il y a muto azalagi wana. Ok. Peut-être les agaya à côté ça ba guerre nanga comme on fout là-bas kene. Et puis à cette époque-là, bazara sur na baranki na héritier, ngani na ndogi travaille pas wata. Baratanga kwa po makamna na pesa nyeza misi. Non. Ouais. Mais ça va ratagi. Ya danger. Même vena ngansone ya regrettera wa. Ti le lolo ba na petu wana falaza la. Doudou Makangila, je pense à toi et à JC Ndombele, na pesio mbote place au la biso, Guy Makengele. Na pesi opembote place aux Hollanda émission où tu continuer na DVD Mokondi sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on va bientôt arrêter de parler de ce qu'il était avant, on va parler de ce qu'il va faire maintenant, qui c'est ce qui se prépare à faire. Mais n'ingito le quartier latin tous ba couleur ya maramba quartier latin parce que otoya na yo parce que lelo comment pesa na animation, comment pesa na voix. Voilà. Na latino tous ba couleur ya biloko na yo. Mama, wapi bilengi, mama wapi bilengi oh, mama mamoche bilengi nanga wapi enga jeune pato, kaka pongo lelele, jeune pato lelele. Kofi apesi yo occasion ya ko boire na quartier latin. Savoir-faire Yakofi par rapport à l'animation, comment tu l'as trouvé en fait? Par rapport à l'animation d'abord. Par rapport à l'animation. Et ça il est dans le studio. Il va stresser en ma bien dans le studio. Ok. Stresser fort, stresser trop par rapport bon, tant que tu sautes pour tu gagner pétant, tu as on photo solayo, ouais, photo solayo, ouais. Mais au moins par rapport au temps tu salaire alerte générale dans les rois de la forêt. Oui, rapidement notre chambre tu à l'aise quoi. Salango c'est bon mobulute lo yengete tembete keba abinisa kongo mobimba mokili mobimba bandima ye nanga to leka makamo mais uzuzunga ka mais kasi yango nati obwaka kuna to zai kuna telemi kuna kasi krina ngate to sola mamba studio te otuni ngai na tuna ke pesa ina no lingano lo batoli na zonga ka kuna to zonga te nazo ka mo dimi bo permettre nga bandocho otemi na kwa mir kuna bango ba sa musana bango na leg général bon pardon lelo ko makam na yo lelo ko ba krina yo lelo pardon kasi so lingi to lo bato lo ba lelo ko ba krina yo lelo ezala ba krina nga bien sûr na boaka te mais na pesa yo tuninga mambo studio so bo travailler na studio tu non mama verambo ya rambo kasi ya on a sali ka différence o pesa nani kuna cliquer na maison na l'air général o yo boaka pe kututé popol rambo na studio a stressanga kilo ne sala ko boaka te na kata l'air général poza na studio omoni to zonga susu na ba histoire ngo yango na kasi biso to lekaki na biso elo ni sala ko boaka te na l'air général po ozala ki na studio
wana tolobela ngo na prochaine émission Tête le bango. te po ba vérité on a robanda obimisa ozwa biso Et non non le bango te osala mabe na omaka mususu ba spiritu mususu oyo pesa fo et opesa ndenge nini tu étais là aux allez faire partie d'un effectif ya Wenge Musique à Maison Mère. Tu faisais de production, vous avez préparé l'album Harley Général ensemble. Mais arrivé dans le studio au bois Kati. Babi tumba molimo ba. Ayo makamno ni onto ki kan mama kisi. Tes activités ça va bitumba molimo kaka ba blo mo bo. Qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce qui a empêché? Parce que talent ezalaki. Oui. Ozaki pe na bakri. Nengo yo moko tolo bango o pesa ngo bato. Mais pourquoi arriver à ce niveau-là? Pourquoi yo mo côté au bois kayango? Na bois Kati pona ba kilo kilo nini en fait bato ba leka ki na pitch bazalaki kilo donc ça dit nazwa mo kilo moko boenga mo siko na odi ba studio te ba jour wana donc spirituel makasi babenga ngo lembeseke di ba lembisa nga ya danger ponga pe na yaki na makambo pesa ba retour mais sona bito bandolo besa mais jour yo vandaka na studio jour o vandaka na studio wana jour wana boaka te po jour ba wakatanga plan na kingo jour wana o vandaka na studio wana o boaka te po ani po kati o plan na kingo kasi jour on voilà wana ya kiseke kasi jour on ba lembisa kande makambo voilà wana ya kiseke bazonga makambo olela na ebisa osomo ya nyama olela loko kufeli mama. Mais pour finir, on a rattrapé qu'on a quartier latin. Yango moni kanda wana na bwaka ki ba papa na mama ba sola kawa pi ba lembo ngi bambu matondo lo bloko yaki. Ce que l'obité de batté, j'ai encore revu l'image en fait. Ce que l'obité de batté, image en et zongilinga. Olela lokola mutaku feli papa na mama. Pourquoi bakati yo singa na kingo? Bon, mutu na kataka comment ndeni pas comprendre. Na comprendre pété. Ndiye ya tanga kayo. Na ebite ndinga ilanga tsa komelanga tsa longola ndenge niveau babenga ngoni so batiki okidiba. Kidiba ka. Atinga mna kidiba tsa longola makambo. Relation ni ozana ona mutu na lelo. Relation zarate. Donc et si la ranengo ona aratisa au maison mère. Yanyama. Bakri au Pesaki. Dis-nous un peu. La cri au Pesaki na Wenge Musique à Maison Mère. Tu avais donné à qui? En fait, ou soit quand vous travaillez, non, en fait, le roi de la forêt disait que tant moi yo boire on za esouté. En dehors de nanya boire kan. Nanya boire kan. Bon côté. Ezala qui est au bandi introduction, je t'en ai louané mutu, il y a générique. D'accord. Alors tu as Ngai, Flamme Kapaya, Brigade, Nakakol, na JP-Kiss. D'accord. Ndeto bandi siko komeka. C'est là qu'il y a sa introduction na mobuluté. OK. Et après ndez à la studio boye séance wana et na séance wana onde ba ko bebsi la makambo. Ya misatu. Ouais na ga jour na kota ta verbe sanga na travailler na ba blo mususu ya ba animateur mususu. Do de mukuse peso azalaki pe makasi te bakala lango wana na palola ba blo wana tu. Droga ba timbelaki yo. Yo salaki. Ba biki te yende photo éliminer nan. Yende pena cible. Mais au monde que batu plus net na maison mère wana. Au monde que bando banga na bango kiss. Bando banga na bango en fait musala noté bando banga nde kiss na yo. Non bezaki pe kiss te. Ezaki musala d'abord. Musala mte bundela nga. Et bon musala mte lelisa ko mungongo bakataki ya ngote. Ozalaki na mungongo no ka wana. Tanka bakati singa matanga. Eza ba passer bi geta ngolobi boisu saison singa donc to les gars na bisoko. To les gars quoi. Voilà, DVD Mokondi avec nous, mesdames et messieurs, sur ce plateau. On parle de lui, on parle de la réalité. Mais vous le savez, aujourd'hui, dans la musique congolaise, il y a certaines personnes qu'on ne pourra jamais oublier. Et ce garçon, il fait partie de ces gens-là, de ces animateurs-là qui ont eu à bercer un moment la musique congolaise. Et par son savoir-faire, il a eu à mieux faire avec la Vignora esthétique et également avec le quartier latin de Kofi Olomide. Oye quartier latin, Viramba Pesio Makambo. Oui. DVD. Pour Nanini, il fallait que Bassi Babé Bissolo Moussala en fait. Bassi Babé Moussala. Ça veut dire. C'est qui n'a pas marché dans le quartier latin. Bassi a groupe to Bassi ya ba fan. Ya ba balanda Bassi na boyo tanga ba komboa. Non, Bassi Babé Moussala ta. Pas ni le bon. Okende ya quartier latin. Kolongwa na latino. Ah masolo bimanga ba danseuse na ba chanteuse. Oh yo mo kina kuna? Tanke ngape na ebiti. Po ngape via benganga.
Petit vraiment donc. Yagana nous. Yo na ndaka batu. Oyebi ke kuna basimba ba sere te. Yo ba ite ke kuna ya bongo. Te ba sere wanande ba ndako sepela na ngai. Parce que zaki na ba sere msusu to uta na bango la vignora. Ba bini pe na clip na ngai baza wana. On saleli ba ngote siko ye côté interdiction zalaka. Non, venda ndo mona ba sere wana balingi nga trop. Les bandos zala na yo. Yo bisko kuna siko zarake mi bali bogo zara trop na ba danseuse te. Ok, nga na éducation na nga na ozo ba leki ba sere bandeko. Après to bandeko sola to se cannabiso et tout après voilà nzoka kuna zara bongo te. Bon nzoka wana nzoka oyo lo bisiko nzoka ngo yeba ke ngonte libanda quartier déjà. Si non yebandeni. Arrête. Oui, je savais pas. Tu n'as pas simba baserde. Qui opé ça bonjour, bo se cassette boyebani, peut-être moi ni coup de main ou dessert na yo ne lo mobo. Rien. Ah bon? Non. Na go apprendre on est na kati. Et voilà, il y avait une chanteuse qui on se parlait parce que une fois to kutana na chanteuse wana na yolo et pas kokonanga, nga na yaki ya fandaka en face ya nani ya kokona biso. Et au sala qui na ye wana animateur na biso. Voilà, na bien chanteuse et tout. Ngata on a ken sima apesa petit nanga petit frère nanga apesa numéro nanga. D'accord. Alors on a habité soginde nini. Via yo mona numéro na eso chenga do ve pena benganga quoi. Le petit pena donc. Do so limna to kabwana na yo te pena donc. Obi ba mise balinga ba kota so bilo momboye. Netike bosala bon point. Donc yo kena yo. Petit frère na yo anasimano azu numéro na pesi chanteuse na bino. Yem ta sengaki. Animateur na biso to kuzo ata okutana te ko penga numéro na. Petit soit apesa 5 nanga. Bon na habité soki vie pe mutu azaka na chomba pe chompo ngata ya komelinga na répondre maman via benginga. On a habité en tout cas on comprenait pas ça na ngote nde ya kobima kenga na obima na banani tout ça mais il au moins salamate chanteuse en nani azaba mi copain Vicky. Ah d'accord, OK. Période de ouais, je vois le micro ouais. Les kambo yaka mabe zaka na studio ndia ikutu ba tout monde ba utara lemba ba otala vient na studio atomo na DVD. Ba benga kokota petit na bidon ma trop. Petit na mnoga ba danseuse ko. Petit na mnoga ba danseuse zone habité quoi. Déjà ce qu'on place on a déjà na omena nga olemba. Na bia vie ndiye musale ko mbemba. Et bo yebete ke kuna ba touchaka ba serre tata yemo. Obi ke zo comme ça ndo zo bo yebete. Bon, ko toucher, c'est trop de temps on va ko toucher, c'est ko bimana ye. Kozala na bango déjà kuna ya mibali koto lycée koto collège koto. Kozala na sens ista koto yo. Kozala na ndenge ya collège peut-être voilà, on se crie, on se dit bonjour. Ngana yeba ite que c'est interdit. Mais ce que kozala na bango na ndenge ya relation ya kosolo la bambote na ba WhatsApp tout ça oui mais après na ndenge ya obimate na tsalo bimana dans ces morote. DVD, tu as quitté quartier latin, mais je crois que tu as gardé de bonnes relations en venant au quadra, plus rien. Bah na ebi moté manete mais tant on a comme ipoto parce que tant on a yaka il fallait to beta concert mon samedi dimanche atinde langa texto na yate mais après tant on a comme mikili na benga kai. OK. On a s'excuser, vie excuser ngane na yakite, na ki na boeboe, na ipsa ki ote mais na komi aibsanga oda petit nanga don problème yate quoi. Wa petit nanga. Depuis là, c'était une phrase à souka. Depuis là au solana venante ou tout n'en peut rien, atama mbo, atama joyeux anniversaire les gars. Rien. Parce que anniversaire il est bela depuis oyebo, anniversaire à Rambo le ki mo bela. Oui. Mais je me souviens benga vie, na zwa d'idée siku. Na benga pe po na moi cop mo boy mutu mo linga ki aboka e. Nabi bon ngai na repesa yo numéro ya vie boité nga fona solo là pour na planifier soka apesi accord nga na na benga vie pena wana di video atala kunanga wa tala ku ngabi ngai vie c'est bon na rep na rappeler yo après raplater et le lendemain na boy na déranger to ko pe moi er comme moi musika na benga lobi na zwa d'idée siku amo sala salanga boy après na tika nga depuis là za suna contact na été. DVD, on va maintenant parler de toi, Menalinga, avant de transiter, on va permettre, la réalisation, bien sûr, va nous permettre de prendre un tout petit peu, en 10 secondes ou en 15 secondes, ton savoir-faire au sein du groupe Quartier Latin. Mesdames, Messieurs, on suit et on se retrouve tout juste après. Le jeune millionnaire congolais. Bobouli Yondela.
Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que cet extrait a fait énormément plaisir à Simplice et Bata, leader qui nous suit depuis Brazzaville, sans oublier mon colonel Tshisekedi, Chichi, Yama Denise, Betou, Force Tranquille, Bibato Sate, Bango Banani. Joe, il est là, l'Italien, un noir, je te salue aussi depuis Kinshasa, Yaouli Moucheni, Code Mondial. Azota la biso Anifa la katangaise salutation spéciale na yo na katanga na boulé comme ça yemoko hein Touremada ya gaga apesimbote yo yebi Joël Kimwaki, je pense aussi à Tania Massasu, Laurent Mapuanga Elmap, Iska Lenzo ya Kasusu la Kilicho. Donc voilà, je pense aussi à Mehdi Swamunu, donc na pensé na yopé Bateau Bota la biso depuis Moussika, sans oublier le capitaine de tous les capitaines. Ebungansimi, Saoulé, na Angola, na Pesio, Mbote Dividi Tozongi na yo. Nalingaki, avant tout beta liso, na nalingaki, pas le la biso na biloko wana ko ya latino wana. Oku bamba biso ngata 4 ngote. Bamba biso ngata 4 sa biso. Za biso suka na bien, apoto sola kilelo. Basere balatika ngada die po badedela ba pretre yo bavwati badoni mama ye balakisa mibali dividora talandenge badendaka kiji comme si comme ça ba mama badendio echo yo marinda alikataka echo marinda atoko echo mari no Aliembwenge ameli supute nzambe aliembwenge ameli supute aliembwengi ameli supute mama aliembwenge ameli toke bukaye mabukelele kikiki mabukelele papa na mama basolola kawapie na kati ya chambre Yayana leki basolo la kawapie na katia salon. Ah bébé Tamara kende kolala papa solola. Yo kende kolala papa solola. Crio pe lobby saka fort hein. Le lobby saka fort crio. Mais tozonga kuna te sur la lelo DVD Mokonzi seul carrière solo Yomoko Kilelo en fait. Nathan. Voilà. L'homme de Kilelo. Oye na chant. Po ozaki koboaka. Oui. Siko komi koyemba. Pourquoi tu dis l'homme de Kilelo en fait? Qu'est-ce qui cache na Kilelo en fait? Kilelo, l'homme de Kilelo, so ina bina lo banalinga la moto na makambo sika. En fait, nalina apporter moi makambo za déjà côté kuna. Te watat. Moye moto na makambo. Te yaza mutamamba sika te. Yaza watande makambo. OK. Makambo ngo pa ebisa bisote. Yo makambo ndo lo bata. Siko tengana lobi siko ngana za siko moto na makambo sika. D'accord. Ça n'a rien à voir avec makambo na makambo sika. Po yaza na makambo. Makambo sika eza nini? Du nouveau Kilelo. Te toi tozongi ka. Yango na bit. Oh ya na ngona ndole wana. Eza nini? Kilelo. Déjà na bourgeoisie na animation. C'est-à-dire Zomo ta biyema ta tala wala ta boy. Oh. Siko niveau ya chant. Po te atala ou to ebiti ara mo agressivité mo nini ngasko na epena na douceur. Ouais. Na changer mo image ki animateur ndeto eba ki atala kwa koyemba te autika laka wana o banzemba ba animateur esimba kate. Oh na lo ba bongo. Ngana eba nzemba animateur esimba. Neti yana. J'en ai assez le esimba te. J'en ai assez hein. Oui, esimba te. Esimba ebolelo yozo ka wenza minzemba te. Te mais jane asa emba emota. Eza obi nzembo batala ko binanga te nzembo atala kwa yemba. Eza différent ke nzembo batala ku yemo ka yemba te. Lelo ki minzemba te. Minzemba. Wenza minzemba. Eza pe po featuring pete. Ali mbisanga eza c'est le amono ndena lingete. Pardon, totika no makamna yi. Ngai na loba. Te ngana peso exemple ba nzembo batala ko ba yemba. Oyoka nzembo va fait journée à yemba Pepe Kale, hommage à Pepe Kale. Oyoka nzembo moi yemba ya yemba bina yemba. Oyoka il y a hommage à Pepe Kale, je crois que 2 ans passés, je crois déjà 3 ans ouais. OK, on en terre. Oyoka nzembo brigade. Ya nzembo mo brigade à yemba. OK. Oyoka te. Ah. Et bon Bill Clinton.
Chantal Sandoku. Vous me reverrez dans quelques jours. Ne pleurez pas, je vais revenir. Ça va. Nathalie. D'accord. Yosiko, tant que l'homme de Makambu Yasika. Oui. Bon, pour ma olata de na talaku. Yo lati c'est le olati bien. Olati ndeni otai komune. C'est pour ligner trop. C'est mon olata en animateur, non animation tu es scram tando lingoma olata. Merci le roi yo mom to le binga. Olata on peut suivre ça qui à Odef à l'époque. Ba pesi au plan après amour zong sango. DVD nazolinga. Terrain nazolinga ngote. Terrain nazolinga. Niti yo pe olata ya Odef ata mukolo mokote. Oui, à l'époque. Série wana ezangi mo kecha noir wana série à galère. Oui. Elekana. Obi elo eselinga bien. Tant ka yo mema ngaba tala ko yola tanga na tangi na ko mote yo mo bimisi numéro 1 abino. Eselinga bien. Ngana tangite. Yo mo mdo bimisi. Kilelo ya ngosiko ye nango. Odela ya makambo kolata. Te pardon abina na kolata te. Te nabi odela ya makambo te ya kilelo po o cheboye. Obi tala bina boya tala ko za boya. Tala ko ezara biso la mo lati mo basinga banini. Et pourquoi moi regretter. So ngana na douceur na ye na moi. Sikona moi charme ça dit pona lobanet na ye na moi image mo o ezala ki atala ko koyemba te atala ko fatikala na po ba chanteur bon ba kotana na nini na biso. Bon ba boaka ba cri net il fallait grand animateur. À boire à danger. Quadra pas boire à danger. Quadra pe ko du somme. Donc on va y aller na kana biso mais biso so ke na kana bango ezara moi kilo ezara facile te ba ya nani pas boire nani pas boire na le quadro comment la demi-yembe et pas boire na le quadro boire fort oki le quadro boire ba cri si nani pas yemba makasi webi oui d'accord mais améliorant au sunde moi na ndinga mikili ça l'est bien obige yo pe musala eza oui na terrain wana ozokende si musala si la raté artiste wa lobagaya comment la faut musicien faut toujours travailler. Qu'est-ce que elo ni photozela siko elo ni photozela na mongongo ya koyemba parce que lelo bino boko mokini ngana d'accord te wana bana bombelo te ngai na ebite bana ba pe ba conseil wana ngana d'accord te que bino bo bana koyemba parce que j'estime que yana musala moko o bosala ngo bien makasi et ça musala na bino parce que si aujourd'hui on reste là peut-être tant que comme pour la namo Afrique na moi dimi par rapport à l'animation tant que ça pour na bino ya neti ba côté na kundana neti ba Bill Clinton na ba sele wana so ba Arafat ba koma loba ba beno banani pour so ibu vanagi penaka kana générique ki bo beta ka ba générique ne bo ndo betango na limite ke ba nga ba bima mais le lobby no na bino koyemba et le contraire en fait l'inverse voilà excusez-moi l'inverse les loba chanteur va commencer à générique à ma casse koleka batalako moi te ke moi comment so pas bino mais ba générique en oza batalako ba onde ba recruter ba osala te en tout cas majorité ba chanteur na yambi awa en tout cas ba lebi na ngara ki ba générique o yebeta na orchestre na bango du début à la fin bango mo ba basala ngo ba mo doit pesa nyonso te bazlo ba bien baloba bien moni na mona ki pe non yepeka tutangi pe trop ndeko na biso balobaki ke bande ko arnaquer en fait au moni ba vient na biso tant biso sala babilo na babulo na biso mais na ba droit d'auteur na ba mamunyo so ba chaque auteur compositeur par exemple Dakumuda mais Dakumuda te mtayaki na ba cri yazara patron groupe ozomona ba vient na biso fo balobaka bien soki ba wana balobi ndenge wana ke bango basala tout tant mieux mais ngana expérience na ebi nga wutu biso tant au travail brakada bo via gine na chambre apesi biso ka enregistrer na ebo enregistrer so bo bandi pas ya ke ba développer ande ba boule na biso. Moi j'ai parlé un peu de Kilelo Nengo Lobi na zongi na basimate parce que ce qui est vrai na basima le travail était collectif en fait. Tant otangi batwana na ebi teza batu pe Kilelo ka na bata Kilelo o balobi ke ba pesi net artiste ni a côté net Fabregas bena ebsanga ke aloba ki ngwa a ebsa kungate il avait dit ici na kitika oyovandi ke ba générique betaka na orchestre na ye en tout cas 100% sur 100% 80% d'accord c'est qu'il est fort alors voilà c'est que animateur wa zara bonne importance na bango zani bana bango faible parce que déjà tant ozo recruter animateur foya na biloko atangiga ye oui couper sa corps na générique voilà et des phrase né ngwana abi couper sa corps na générique ezaki accord en on a spirit tout on a corps ya ndipo ba corps nzembo corps ki nzembo izo sens
Ah voilà, ya on a été koloba. Soki nde animateur aye na biloko, yé peut-être oloba. Ah on a moni zala te, o ezana sima, o chawa te to bakisa na nini. Ah na gi pe na mwelo mo be boyoka. Mais plus ces arabes animateurs on nde to ya ka to la ba patron na biso ba boulot. DVD tout sur la to le basiko yo, batu ba ozela yo. Oui. Tous en a plateau ya mputule yo, batu ba otalo. Qu'est-ce qui arrive bientôt? Parce que ceux que zongi nengo zongi faut zonga libela. Ozonga souci maté pour mi qu'il on peut se maîtriser. Ouais. On se le monter le banabiso que non, na zo moi tant mon boité tant ouais outo les cas déjà. Maintenant que tu as redémarré les affaires, na le bango redémarrer. Qu'est-ce qui arrive bientôt? Kilelo Nathan, Kilelo Isa Nzembo, Isa album, Isa générique, Isa générique, Isa ilo kwa ba bébé. D'accord. Et dans un titre moi chanson moi Lina Love, ils ont le 23 octobre. Le 23 octobre. Oui. Le mois prochain. Le mois prochain. D'accord. Et nous avons déjà à Kinshasa d'ici quelques jours pour ça la promotion côté on va le faire comment? Il y aura un groupe sur place. J'ai déjà un groupe. D'accord. Le groupe n'a salé déjà une année et demie. Bon courage, c'est bien. Oui, bah ça évolue très bien. Et tout ça a même moral. Na musika nazo coacher bango to tambola na biso pepele. Donc nga nazo zonga mois prochain pour nous en bango. OK. Pour nous coller makambo. D'accord. Qu'est-ce que tu penses? L'album portera combien de chansons? Et naki générique ngana linga bino mingi wana. Kasi naza déjà na générique. L'album est en combien de titres et puis combien de génériques, combien de chansons rumba. Na quel on peut un esprit à album te pour sous on t'a l'exemple ba grand frère Msusu. Tant ba ça l'album ils ont plus ils ont attend. Au mon album il faut ça 4 ans, il faut ça animer. Les loto on a monde à vitesse, il y a technologie, marambo singa to beti to leki. OK. Donc nando lancer ka ba tube et mais là déjà na des titres. Donc ce bat ba beti déjà na YouTube 10 vidéos et lo ko ba bébé bon on a déjà générique ils ont déjà en ligne. Yo et surtout tu proposer na so bango to proposer les bango extrait. Après le 23 octobre on a lancé chanson ya Lina Love place ba découvrir vraiment talent dans chant et na MBC chanteuse Mugwana Meta Mebor non aimba très 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 bien aimba azakuna na Suisse Anakin d'accord donc tu as travaillé avec na orchestre Anakin d'accord voilà animateur na ngape ba boaki na kati débordement kobimisa en single en solo album qu'on annoncer album par chanson en single c'est une bonne chose ça se prouve que intégration des alliés savoir faire au quotidien en mingi mais tu ne penses pas que et vous allez moins bénéfique t'es pour nayo tu ne penses pas est-ce qu'il faut pas qu'on bimisa ka album balamoko Banzi mon single au bisango combien 5 6 7 8 bah déjà le 23 octobre deuxième titre Ezobima après décembre sous donc on a ça système à 2-3 mois au bois qui moko na rattraper mon retard nazaki nango après on t'a après soit nango salande ni pour album et puis on pourra retrouver ba chanson single on a nyos on a 4 albums oui et ça la moi yemanan pardon nanyo yemanan pour ma moyen bolobi en moi trop ma moyen bolobi trop nanyo yemanan linana kolandela mona yotina souffla sukai ndenge metsalandela ka maladi soki akoti koma metsaka bonaka na maladi na liwa tokobika bougie contribuaka na matanga to na joie kasi oyanga bougie tangisi pinzoli ya pasi lina lina soki oboyinga nakokoma interprète nakointerprète malobo ebisinga le contraire soki olobi oboyinga nakoloba ezali atolobi esili nakoloba ekontinue atofio tolingana kokosake yo beze ngai mpo bolingo ekouvraka mabe ya moto oyo oliki ye siko na koyemba na retrouvé une grande partie à Quadra 60% 15% 20% a retrouvé Pépé Calais et c'est combien 80 10% na qui c'est moi Nicodème 10% non qui moi qui Nicodème
Si vous 10 ans etikali ka ya yo moko. Oui. Donc yo na koyemba no yembo yo zaka na 10%. Nakinga 10% de. Na kiyo. Pour na moni ketika 10% pour ndo yembi na okipe na V quadra, na okipe na V quadra. Na okipe na ngimo pepe calé. So ngo sala neti moi na ngimo pepe calé. Après banzela muso na moni neti Nicodème. Oui Nicodème. Nico oui. Ouais. Na nzela na côté muso na ngimo Nicodème. So kiyo eza wapi? On est à vie na yo. Donc nde yo ki bongo mutu musu pas tout à l'heure ba na yo ki moi 30% affaire. Yo na mambo yembi yo ki faire na kati. Te na lobby. Ah d'accord. Mutu musu pas ko koloba ndengo. No yo so yo ki ndengo. Voilà pourquoi on a ça. Parce qu'on a kati yemba oya boye. Na kati yemba no. D'où on retrouve qui toi en fait. Qui muta marambasika. Ko mélanger ba voir na tout. Si. Ah bon? On a bêta er mona go bêta pe na bimi moi qui el marabioche. Er mona go bêta pe na bimi boy. Donc on a zappé na multicolore en fait. Nanze moninette ki to go bimanette ki to bimanette el marabioche na ne yo molo nanze monette ni o ya yo moko ya yete ya yo moko. Te bat base la ga ki le bimat. Mais faut battre la couleur en déjà. Pour moi na ba o nzembo yembio. C'est vrai que texte c'est bien. Et yembeli et qui vraiment que on retrouve bah voix ya bato moko bato pe bazali ba chanteur il y a moindre été en fait c'est des bons chanteurs. Pépé Calé, tu l'avais cité ici dans le début que Empire t'a inspiré beaucoup. Je comprends l'influence de Koffi Olomide dans la voix nayo parce que Ozala Kinae c'est tout à fait on appelle c'est tout à fait normal. Mais na linga na zwa kiyo elo e manki ngaka yango wana. Na sina yebisa bato inazali wangai. Lelo na bongolo maloba redire moi koboyanga soki acteur akufi film esili elengi soki oke mokili ebebi ye ekobeba mama nakokufa sheri ekoyinda lelo nakokachwa bebe. Siko bosala bongo po nini? Pona nini? Neti kiyo bo ezalaki nango. Molingi ka oublier bato. Non mais on est début à chant ou ils ont refrain. Est-ce que ozu ki yo na kati batu ba pesa ozu ki bato che liboso bazwa temps oyo po bato ba yoka ba couleur eze belé na kati ya nzembo wana. Donc on a epsa ki oke moto na makambo sika ba couleur vraiment on retient ça moto na makambo ya sika DVD mokonzi to benga bongo mobimba bongo DVD. C'était un grand plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation à Bisso. Ozozo à bientôt chez toi. Mais on retient le programme que tu descends à Kinshasa très prochainement. Et le 23 octobre sortie d'une chanson Lina. Il y a clip officiel il y a Lina. Il y a Nzembo il y a Lina. Et puis en décembre toko ozwa lisusu mususu. Décembre siko yo bon ba musique ba benga ya koto yo. Le Chimo Maele. Na Chimo Maele. Oyebi ke musique ya koto yo senga kapé promotion ya koto yo. Boza musique ya koto na sens tube ya koto to loba. Pour musique ezaka musique mais tube ya koto yo ndenge jeza. Ya ona biki ki lelo za vraiment na ba couleur. Musique ya koto poto kabwa na biso yo moka mute. Ozo muta pas problème hein. Kasi muta makambo ya sika. Ata soki tuni tutika na obakisi lourd moka. Musique ya koto yo osala ngona esprit ni na expliquer ki osala ngopoza ka koto. Dona esprit pena ki ne na betango bana ya koto yo il faut ba yoka ngo ba bina. L'esprit ya bana koto il faut ba yoka po lelo pe naza intégré naza ba master ya ba artiste belé ya mboko yo. OK. Pour ne pas citer les noms tout cela sur les réseaux sociaux. Et puis voilà natala ki pe ke funa poinité naza na bango pe na diembela na mo ba idée na bango et osala nga pe bien. Et il y a aussi plein des artistes ya awa o ba beta ba musique wana ba pe na ba succès. Ba conseiller nga pe ba bi frère. Mais kana Yakape koto mekate yakape koto et salo bien. Au travail na nani. C'est pas une surprise ouais. Ouais, pour nous et musique na bango bana ba studio na bango bana ba arrangeur na bango. Si bana monde na bango mon et pour ça lango bien. La preuve t'as vu quand Fally a voulu faire quelque chose de genre ya koto yo, il est vraiment parti côté Nabango. Voilà. Il est parti, tu vois, on retrouve les NASA, les Nakamura, les K-Black, les MHD, les trucs là. À Kepenza, moi, nettement côté à la côté à côté, c'est moi, bah. Chance pe na zui yango au sana poison Mobutu. Te poison Mobutu te. OK. Mais chance na zui yango wana, moko ya artiste pe ya mondango, a pe singa pe ingénieur. Ya côté Nabango. Ya côté Nabango. Junior à la prod. Ah, papa.
Donc après c'est comme toi côté pour na Bon, Junior à la porte. T'as fait Junior à la porte. Oui, ça va des fois. Mon avis n'aime ça c'est les bouts. Merci à toi DVD. Merci infiniment à Nadja Agata qui sera peut-être en train de nous suivre. Merci aussi à Jires Peugeot. Merci infiniment à Master tout aux occasions Yako Hollanda émission et grand merci à la grande équipe. Comme j'ai eu l'habitude de vous souligner que Congo Révolution tout ça on a pour organiser vos activités culturelles, fête de mariage, anniversaire, deuil, nous organisons tout ça qu'on concevoir, tout ça qu'on organiser et nous animons. Donc voilà, même les clips, n'hésitez pas, appelez-nous, on va le faire et on va le faire très bien. Merci à la grande équipe, merci à toi Ali Salah, tu as réalisé cette émission. Merci à Guilain Ngatsebe qui est derrière l'autre caméra. Merci beaucoup à Aigle, Michel Koumbe. Merci infiniment aussi à l'assistance de Arsène Moussaï. On ne va pas oublier Joss, traiteur, service traiteur Nabisso. Et merci sans Lenny qui était là. Donc c'est notre fils qui a tenu le micro, en fait qui a tenu le son. Merci infiniment mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, ça sera toujours avec ce même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.